batunga na pour koloba comme monsieur héritier. Ouais. Donc héritier nalinga kolobela makambo na mingi ti. Vous comprenez? Aza jeune frère et président nangai azo meka chance na azo sala vie na ye. Donc nzamba ko salisa ye ndenge na l'accès de cité Bethel akanga na ba jeune de prière a ta bimna ye a tanga livre bien. Alandela pena ba les a livré, ils a prions pour les salis. Les a Bible, les a livré. Une personnalité, lelo na yeko remarquer que ba Gaulois, ba gladiateurs, ba bataring, ba fait la cité Bethel. Donc ba rose à la jamais que base à la kaka saisonné, to base à la na moi ma morobo. Donc faut ba yé ba rappeler que ba Gaulois pe na ba gladiateurs na ba bataring ba lingara bango. Donc jamais na ko fan dans la kiti boy sans qu'il n'a plus de remercier pasteur Moïse Moulier. Pour tout le monde qui ba tout sou ba kendaka boy. Mais moi je suis resté seul na ba ndeko pesa le coup mon cas na pasteur Moïse Moulier. Pe lelo kange loko na lobi na simana ye omona ebele pe bakoyaka wana sikoyo aza moko ya biso ya wenge pasi na eza pasi na biso jamais toko finana na kan ya waze kwa ompiaka ikomi donc mpiaka ikomi lelo sophistiqué ikomi waze kwa masanga na waza pena waze kwa tinanga ta crédit anga pena na za waze kwa donc ngolo tuebi lukuta siko ezani Vivendi. Vivendi. Non. Lukuta Vivendi. Oh Vivendi. 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 Te kotaka kinshasa balabala mbwa pe kinwa soso ujana bazongo na professeur bazongo na élève te wazikwa na wazikwa Vivendi. Tika ba Vivendi. Batu bayate, obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bon saliminoté. A Tchelibinope promotion Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle le monde va faire votre Katifola, maman Popo, la maman de la nation, la côté de comme on avait été le la bino, la machine portable de bino, pour tout il va vraiment pour se réaliser sur un large tout ce qui concerne les actualités de notre pays, République démocratique du Congo. Merci à vous qui êtes là déjà, vous êtes bel et bien sur Congo et c'est officiel de télévision, notre chaîne, votre chaîne on a visionné surtout. En connivence avec Armand Luongo de mon cœur, s'il te plaît, je propose que c'est la live invité Nara. Nous avons l'habitude de les voir très souvent ici sur notre chaîne Congo officielle de télévision. Mais avant cela, j'ai demandé à une personne qui est tentée maintenant là, il y a pour s'abonner, c'est la moindre des choses, s'il vous plaît, pour s'abonner, abonnez-vous et voilà en gros gravité aux alentours des suites parce qu'il y a des surprises agréables. La chaîne de cette télévision. Ceux-là qui sont déjà abonnés, s'il vous plaît, maximisez les partages. Vous partagez ma vidéo, vous partagez vraiment, vous aimez, vous likez, vous encouragez, vous commentaires, vous suggestions, vous remarques, les gens toujours bienvenus. Merci à mon général, le manager. Papa Clovis se filme par monter, mais maman Louis se filme par respect à la maman. Respect. Toute autorité vient de Dieu, mon coordonnateur, plaisir de la tête, mais c'est chaud. Et un grand merci à toi, Awachiba, sous la fille chérie de Papa Hervé, Ferregola. Et merci aussi à Bernie Bengamet et Gametou, un réalisateur trop intelligent que nous sommes. Naïe, na Congo, cette télévision, Joy, c'est Benzema de la presse.
une fille intelligente. Merci à vous. Alors, comme je le disais, pour tisser la main, il y bonjour. Ouais, bonjour Nayo, Katifolo, Yambiji. Donc, yo soki na moni vraiment na santara ke soko seki lisusu RAP pe saranga bâtiment moko bien. Nde soko baxi soko seka na momo na loi to ke 15h vers 17h comme ça. Donc, madi soba na ye ce soit bakinois. Madi soba na ye ce soit bakinois 49 ans pays Kinshasa balabala mbo pe kino soso ujana. Orphelin certifié par SNAP. Ah. Soso ujana Kinshasa balabala. Donc mutu to koloba na ye po eza nango balabala. Mutu to kosala ba opinion na ye eza nango balabala. Mais oza wapi? Ouais, basango ya champion du monde makambo loyembo azana e bien talaka ka ye to komi ko sambela lokola Ave Maria otondi Gracia mokonzi azali na yo. Biso nyonso amoureux ya bonne musique, amoureux ya kuzu musique, amoureux ya ba vagabondage musique, amoureux ya mpiaka musique. Donc biso tout ozotonda eka Gracia po mokonzi azali na ye. Donc nous avons un anniversaire, anniversaire na biso ba ange, ba ange zelukuna na likolo epa yao. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre le Gaulois et le héritage? Ah? Kola mukatozoka oya mbaba finge kezo. Olingi nini na papa nana hérité watana. Mamni ola musanga papa bana boy. Tala veste na ngai tala veste na ngai tala biema na ngo comprendre que le solo ya bana mike to ko sola ngo ate. Ndeka sumbini ya ko seli ba petit. Toujours calculer ba ce sont les grands qu'on envie, jamais les petits. Soko taliga biema o betela nga ba légendaire lokola ba Steven Wonder. Je rends pas merci vraiment. Et rata na pasi. O lika kwa mukolo tsazanga retapte donc mbuma pena wana makamu na ngai. Yeah, même pas. Même pas. Tala. Ezaki makamba francophonie. Mukolo makomona wemba phonie okomona nga. To congophonie. Makoko yaki nango franco. Et vous appelez franco-belgo. Donc, et là, il y a un courte joie. Il y a une nouvelle vague. Tant qu'on a une nouvelle vague, il faut se jouir, donc, se joindre dans l'abissou. Pour les habitants, baba, baba. Emso avec les basili koti. Et on se demande question, tout n'a papa mon colo na mon amki. Donc, bateau. C'est rigolo, là, tu sais. Mais si on vérifie quand même l'histoire, on ne pense pas que faire égo a un problème. Égo salama jamais. Qu'est-ce qui ne va pas avec Égo salama jamais. En tant que papa mon colo doit faire. Abima ba akutoye leki na ye simba de. Tenga bataringe. Il faut plus ça un titre na ngai. So ba golo ba sali bongo MC bataringe azana opinion na ye. Oh. Bataringe pour dernièrement que Zaki dans la plateau baki debele, baki rituel. Na laksa ki kaka nzela. Na mema qui était que pour pesa les faux. Nzela par rapport que prions pour les salis. On comprend. Prions pour les salis comme on a pasteur on appelle ça respect donc na lobagana ba chantre tout. Il y a réserve de l'Éternel. Mututa liko yemba ko leka pasteur Moïse Mbi. Wana senos ko nga senonga imwana kisasa. Nga senomona nga mona kisasa na fanda natala ba ve Patrice ba imba bangebe natali ba Thomas Lokofe natali ba li foko du ciel donc senonga sugu. Baza retraite. Baza ce qu'on en retraite. Papa bébé Souza, le leur maman Souza. Vous comprenez? Comment maman Souza donc comment on va m'assurer dans solo là. Donc m'assurer dans solo là ta ba té na lobi oh bon tant bon ba yemba kambi azalaka té. Mais ce que non wana bango tu ba alaka té. Tant na té dans le foko du ciel na té Thomas Lokofi. Bombelanga bakombo wana. Ezaki génération za lona otanga wemba na otanga c'est ça. Ah ouais.
c'est ça yango moni na mekaki ko solo la moi genre wana mais lelo oyo na loba na monde actuel na temps oyo ngai made so bana na beti costume ya tapis ya fachi béton ya rouge bordeaux nde mikolo Ferrigo la zo beta ya kana blazer ngana na ngo croiser donc makambo ezali on va comprendre donc nde na zo loba boiser loko moko ke mutu tout fayo kanga ke Moïse mbi aleki tous les chantres oyo ba yembela ka nzambe na kati ya sasa yango moni tango mutu azokoka lisusu makambo te na tindaka bango kuna po eza place oyo Ferrigo la apesaki aye tango bauti na pasi aye wana kiti apesi le meilleur par rapport à Joye donc apesi le meilleur par rapport à Joye aye à s'incliner à komisi nzambe na ye bapesi ye livre oyo lelo efongola bamakambo ebele awa vous comprenez donc ye petanga fandi abeti bapati ebele banzadi bakati banzadi ebele atali bo nalanda destiné yaya siko pona komona yaya fona kutana na bataringi c'est pour cela je lui ai éclairé ti là-bas na bitala yaya pobuka na te lema bango tout na biko oui problème ekozala pe na été biso totala sikoyo aza moko ya biso ya wenge pasi na eza pasi na biso jamais toko finana na kan ya waze quoi mpiaka ikomi donc mpiaka ikomi lelo sophistiqué ikomi waze quoi masanga na waza pena waze quoi tinanga ta crédit anga pena na za waze quoi donc ngolo toyebi lukuta siko ezani vivendi donc lukuta vivendi 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 te kotaka Kinshasa balabala mbwa pe kinga soso ujana bazongo na professeur bazongo na élève te wazi quoi na bina wazi quoi vivendi tika ba vivendi d'ailleurs livre tika vivendi je sais pas pour le flash, pour le par rapport à Rema, où il y a Ferrigo. Je sais pas, lui, on nous a mieux placé. Et ça, la urgence, moi, quand on est la vie sur Awa, la monnaie, et là, le message fort, dans le livre, les directeurs artistiques de l'orchestre de Fali Poupa, à qui le patron de la rumba congolaise, Ferrigo, de vouloir programmer son concert de Bercy la même date que celui-ci de Fali à la Défense Arena. Donc, la préfecture du ministère de la Culture française peut annoncer l'annulation de tous les concerts du même date de perte de représailles ou trouve dans la ville en fait. Sur ce, le bureau de Fali Poupa a demandé l'audience au maire de la ville parisienne de décaler la date du concert de Ferrigo le phare. La perte a changé de camp. C'est là, on va dire, il y a pas peut-être Kobanga a échangé de camp. Mais pourquoi ça? Tu es déjà à déjà date. Mais subitement, Ferrigo la paix, a écouté quand même date à Bercy, à l'Indi à en fait. C'est là, explication autour la urgence est une Ferrigo la paix, date quand même date na quoi. Bon, oui, international, so banga logo pour naï. Qu'est-ce qu'ils en a sens? Loco, ce qui est international, la banque logo pour nani. Et ça, n'est-ce yo soko obeta, n'est-ce ah ezaki ah va obeta na parler du peuple, va mousso obeta na stade des martyrs. Vous comprenez? Donc ils ont bilo moko boye mutu, ils ont fait rigoler te mutu a sengi et logo wana. Tu vois? Ils ont sale pe a fait rigoler te. Ils ont sale ba goloate, ils ont pe ki sasa te. Et wana siko ba vivendi ngana yo to tenga melia vivendi. Siko eza ba vivendi pour biso merci
na kisasa awa nga bana na botama na mona na nga bexi awa na kisasa te donc makambo ezo senga ba français nde ba lobela ngo eza na bureau ya mutu moko te to pupitre moko po soki bureau c'est qui le bureau monsieur directeur de ce bureau en fait eza ebibi na page mo ya temps actuel il fallait qu'il crie son nom, le directeur. Quel directeur? Mabanza ou le saki bueno des faits complexes makelele ou comment? Les complexes scolaires makelele ou comment? Le directeur. Mais vous avez peine à moi rigueur à combo le directeur. Quand on vous parle des directeurs, on voit Papa Clovis un fille par quel directeur? Hein, ouais. Il y a plusieurs directeurs, mais il faut bien préciser les directeurs artistiques. Ah ouais. Directeur artistique de l'orchestre de Fanny Poupa. Et c'est le groupe d'accompagnement ou l'orchestre. Ça s'écrit, voilà, je ne sais pas. Hein. Ils ont un groupe d'accompagnement ou un orchestre? Mais ah, premier orchestre. C'est que on a évité pour on a évité. Mais ce que nous voyons aussi, dans le big orchestre de Fanny Poupa, c'est que dans la finale pour signer ma contrat d'ailleurs, à signer un mot, le titre là, orchestre d'ailleurs. Ah, mais c'est la Vivendi. Tu vois pas que c'est le Vivendi? Il y a un groupe d'accompagnement. Comment on est comme orchestre? Comprends? Donc, bah, tu es bien orchestre qui ça, J7, Bonnie Musique à Maison Mère, BCBG, Viva la Mujika. Yeah! Et bah, Spiritas peut avoir un orchestre là-bas. Yeah! Les adorateurs. Pardon? Des cités Bethel. Yeah! Donc, Karaye. Des Fabregas Maestro. Les chansons de Patrick Beckham. T'as un problème avec Binafilé? Pardon? T'as un problème avec Binafilé? Moi, je suis pas joueur. Comment je peux voir le filet bien? Ah, ouais, je l'ai sali en question, monsieur. Monsieur, n'a pas essayé de monter ça. Revenons à nos motos. Ah, ouais. Donc, au moment où Babylone, il y a un orchestre. T'as un innocent en orchestre. Innocent, un jeune leader en orchestre. Mais ce qu'il y a dans la groupe d'accompagnement, ce qu'on a dit, dans les mêmes, Bozolo Belana Mikolo, Bozolo Belana préfère-t-il y a France. Parce que ici, nous sommes à Kinshasa. Makambo poto eko tala biso te. Mutu moko ya libandi de tchatcharea ko kotsa biso Vivendi na matoi. Donc moko ya ba Vivendi oliso betinga yango lelo. Et on a tomboli yango mbamo c'est la Vivendi. Les appena ba fausse news. Pour y être obéta na toza sal moko te lo ma passa. Tant que toi mikolo. Toza ma passa tiens. Batu musuku tu fa papa mba mbanzi mo abi moto 40e fois fala ku fa zoba moto fa ku fa lendi ku fi mercredi tu vois donc ezelo ko moko boye soki to banga na raté to ko beta na biso pe yoza F nga na F ce ko photo yeba F masculine ou féminine pardon c'est comme masculin c'est que le premier on a masculin mais siko masculine oyo biso do loba eza ya esprit état d'esprit. Pour mon tabac en rabitumba, les yeux les lois, les yeux pénal donc. Quand on a expliqué quand même, bah nos fans des gars masculines féminines. N'a pas été les autres soirs à eux. N'a pas comme on a en français. Donc, ce qu'on morning alors soit membre F. Donc, vos catilles, c'est. Donc vos fans d'avenir na c'est. Tika ngamo F na yeba ba wana do azana do donc tika ngai na simba ba F bande kunanga na yeba ke ndena simba ka F masculine mama nzumba dégagez quittez les liens on comprend na yebi nyonso tuna kuta na maestro Fabre na yebi ka F ya biso tout ça tout ci mais bah F mususu façon fachi fait wana ya na pesa merci remerciement na président la biso Fachi Beton moko atombolo abikisa bato belé totika mobo pour président la biso Félix Tshisekedi Tshilombo moko atombolo bétonné
fatiner. On reprend. Donc, avec ça, cible belé. Par rapport à message que le livre dit, il faut que dire pourquoi rassurer les amoureux de la bonne musique. Par rapport à un message, on va l'appeler Gaulois a appris. Tant on a bien à let's go. C'est ça l'esprit gaulois. Donc, jamais, ça ne peut pas s'en passer. Donc, les a vivendi, nouvelle vague. Nicolas on a bien nouvelle vague vivendi. Ils ont fait Cody, vivendi, il a rabiso Saddam. Avant de mettre un concert, donc, Mundela au Salaga va combo nae, batako komaba komapen, donc, le Congo biloba, toujours à la bangokaka. Toujours à la kaka, donc, toujours à la kaka, tout ça na place, tout ça na choix bien tout ça là. Au faire rigolo la minute, on a nazo bangali sous ma camoté, nazo affronter kaka. Te photo loba, to fandaka pe, to fandaka. Trop facilement du doigt. Ok, no ba héritier mbangu te. Na pesa nga pe valeur na ngate. Batunga na pour koloba wa komba mi héritier te. Ouais. Donc héritier ye nalinga kolobela makamna mingi te. Ça comprendre. Aza jeune frère et président na ngai. Azo meka chance d'ailleurs azo sala vie na ye. Donc, Nzamba Rosalisa ye, il a l'accès de la cité Bethel, à Kangamana Bajen de prière, à Tchadimnaye, à Tanga livre bien, à l'an de la Pénaba. Ils ont livré, ils ont prions pour les salis. Ils ont Bible, ils ont livré. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Ils ont livre. Il y a prions pour le salut ou bien ils ont Bible, les écritures saintes de Dieu. Livre, prions pour les saluts. Bible, c'est au bapi sakakaka. Mais prions pour les saluts, ça n'a travail, monsieur, c'est ça, on a un bagage, j'ai moko, pasteur Moïse Ndi. C'est gens invoqués. Ils ont été à Tamboli pour Moniboué. Donc, invocation et spiritualité, il y a des mati ngenge, ils s'allient inspirés. Ils ont vraiment bien gapé Nazara, on a parlé, on a yaki, on a coupé na pasteur, papi ça qui a prié pour les saluts. Pardon? Et les bons dans l'église à Cité Bethel, je ne pense pas. Donc faut là-bas, au tala. Et tant on a même dit des jeunes frères dans héritier na l'accès pour na que ils a pour na batama. Na bandaki likambo depuis quand? Ça deuxième personnalité lelo na yeko remarquer que ba Gaulois ba gladiateur ba batari et ba pe na cité Bethel donc ba roza la jamais que ba za la kaka saisonné to ba za la na moi wa morobu donc faut ba yé ba rappeler que ba Gaulois pe na ba gladiateur na ba batari et ba lingara bango donc jamais na ko fanda na kitibu sans que na pu remercier pasteur Moïse Mbi pour tout monde qui ba tout ba kendaka boy mais moi je suis resté seul na bande ko pesa le coup mon cas na pasteur Moïse Mbi pe lelo kange loko na lobi na simana yeko mona ebele pe bakoyaka wana elangeza molaye pourquoi ka choix ya Moïse kasi te batali sikoyo batali puissance batali dignité batali sainteté on comprend donc batali ki a ate babete loko moboye afana na silence pe azalelo moto azo mema azo poussa o monte na francophonie yaki frère nini o monaki moyembi nini oyo monaki fa kaye voilà ko ba ebi le savoir faire nae donc aza moto moko boye savoir faire exemple était parce que jusque là le pasteur n'est pas encore marié marié nde ko sala ke moto aza na spiritualité moi en fait exemple ya kolanda na société na biso la société oui Jésus abalaka. Oui, baka moi ça Jésus. Nazaki na âge akatela mokili. Aki na âge akatela ka mokili. Bon on na biso pe ke Moïse bi akobalaka te si ya longwa na mokili. Âge Jésus bele. Bolingi bo bala ye. Boko boya mabala na bino pona ye. Ko isa musali na Nzambe te. To solo la musique.
Tout sur la musique. Pourquoi il s'amosale dans Nzambete? Puis là, tu as sokola maboko pour l'infidate. Ngana yo to sokola maboko ya Nzambe ya Nzambe. Oa ya Maria. Ya Joseph. Bolinga wango usaka sambla. Mais papa, maman peut mettre papa. Mais quelle maman? Maman ni maman, toujours appeler maman ni maman, là, monter maman, là, maman Denise Nyakeo. Exactement. Les gens, maman qui toko, décoration à palais. Bah si l'aigle jaune. Donc, bah maman si des J, donc, bah maman nabiso. Ah maman leke, nous on a bien leke. Comment leke, c'est que yo voilà. Ya guada. Donc, bah maman, bah on a toujours luka. Donc, tout l'unité bah maman moko maman y a coach nanda kuna sima ba yo wana kimi. Akomi kuna ke omela whisky. Oh, maman ameli su whisky na bato. Et comme on a baboua tia comme aboya bimaboua sala botoli ba maman wana ti. Et dérange kapo nyonso ko tara na motema tout le monde a raté mais to bité sikani ne kenda ko fanda. Donc tout l'unité baby sa pasteur et baby c'est la biso pasteur makamunaï par rapport il y a infidélité basi ba comment na ngona kati ki sasa to na monde entier. Donc nzambe moko apesa ka moko ebi jour nini akotindela ye molonga ni oya ko bala. Donc biso to pousser yete pour repousser pe boye mon kai kwei. Alata mon kaya mako isi mon kaya. Ozo comprend pour basi bali yo balingi banjuja bonioma balingi osangela kan tuka. Vous comprenez? Parce que il faut aller inspirer pour azana travail mingi ya kosala pour na ba oin oyo bazo bonga na sika lokola ba frère héritier. Oh. Dans le baki bal pourquoi ba frère baba yo kana onde bakoya frère oyo na lobi na yo on ezate lo frère oyo ya liboso o liboso yi azalaki ezaki inspiré tant azo uta na sika ya passe aye pour ba reconnaître qui Kassis mais ce que te ndenge moko te pour nani ni bolingo kangisa biso toza mapasa te toza yana l'équipe donc soki totali toza pena ba yana l'équipe pena te donc akoma lokola mwana biso akoma lokola mwana biso noko bolingo ezaki mingi na mwana biso suka akomi lokola mwana na biso ouais Jet Set ba programme ezali belé donc ndenge ka vivendie lisengaki ba liste kala mingi te tobeta stade ya Mazembe en novembre wa boyoki déjà rina nde makambo epesi donc nous en avons kobanga te nous en avons prouvé te ce sont les grands qu'on envie jamais les petits bolinga ki tobeta tokomi ko beta bokomi ko banga donc bibanga banga nde mabe eyimba bino moko bibanga banga nde mabe biso to abana kanda toujours kanda rwankanda donc kolandela pena makambo mokilezo pesa donc ba golwana ba gladiateur buke to consommer album na biso kalami te to sa deuxième partie Dynastie deuxième partie. Kalami dit donc na quelques poussières zolo na ngabo yoga makambo fait rigola tesi donc les albums mo eko six sabat belé musique bat ba ko bongo wana pona ngo lobi te suko soué na nga pena te mais ce qu'on a zotala musique nini bozo yembela ngai musique nini nga na koyoka na sayira na ngai batu ba kozonga na rumba mais quel rumba petit chantier voilà. Pas de bêtises, pas de bibidi, pas de Scooby-Doo. Vous avez bibidi, bibidi, bibidi. Oh, quels sont les bibidi. On voulait la rumba pire. Oh, yo, Pécho, Barbara, Brésil, la PC Mboto. Je suis le pire. Ça fait, je suis le pire. Rumba pire. Sans tout type. Tu vois, sans te blesser quelqu'un, je fais le pire, sans autotune. Ça fait, je fais le pire, sans autotune.
Je fais ressources vous comprendre, tu peux tu aligner. Tara yaka tongo. Donc, tout le monde va pina bon, il y a ba grand Calais, il y a ba Calais Jeff, il y a ba papa biso manwaku, il y a ba papa Wemba, donc ba Joski Kiambokuta, il y a ba papa Lutumba, donc baza vraiment belé. Papa donc ekuma ni mutu ya kozanga te talaka ya papa Ochudi Robert Kiliba. Donc yango wana penda ba golona ba gladiateur bokine to booster to composé pe botala lisusu ngambo ya chaîne oyo donc Congo Esengo place ngande na zanga na Esengo donc ba otu bazo pesa otu bazo loba otu bozo ka wana eza nango ka ba fitinité donc ba vivende donc biso to concentrer makambo na biso ba États-Unis zozonga kala mingi te fo ba ministère ba kene lisusu donc makambo pende ze belé G7 donc ba projet ze belé ba makambo ze belé ba voyage ze belé donc ya kosalama te moso to loba te pour moko kaka e ko mobangisa o même jour na journée na éviter soki to za mapasa donc mapasa ko ba bundaka po pourquoi pas to bunda na biso eza na makambo voix eza makambo rolanda anga te ko kata anga na ninga vivendi donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Madi Sabana et tes dédicaces et puis mot de la fin. Je pense que le mot de la fin déjà le dit. Ouais, mot de la fin déjà na sila na bango. Bato bazo kanisa ke biso toza soki na la fouine wata soki la fouine biso toza kuna te boluka adversaire il y a bien. Le combat est facile quand on connaîtra ton adversaire. Voilà. Donc combat dédicace na ngai na yo maman Popo. Donc Yambiji na pesi mon manager Clovis fui pas donc papa social plus la société m'a dit soba na yeyo mbote na base solide de faire ego la bera de presse des amunda ya dadangwa bana le général Fiskelele ya Bestino Bilele et do Muzamba l'intouchable Guy Makoda donc na pesi mbote na quand Lala Masananga en Solozolo na pesi mbote de susu na Inego national na pesi mbote na ngai na bera de presse des amunda ya dada mundo sepe na ndenge ya bakisasa wa na pesi mbote na patron Costa Couleur maman Odette Chibambe femme d'affaires femme de luxe na pesi mbote na Odette ça depuis Suisse na ebité soko zawa toza na Suisse wane komela yo na pesi mbote na Siliste Santo Bless del Queen mbote pe na Mayato Mayamoto venanga talaka taille petit na onde taille balobi l'harmonie des couleurs ça se passe à la tête c'est pas de la palpitation c'est pas de l'injure mais c'est l'habillement. Il était comment tenir exigé, bien rasé, bien parfumé, bien habillé. Donc il y a bouillement qu'on a quand ça. Donc baroza na bango belé mais wa olik ça ba sauce pour bizorbi en wana de jebimaki. Sir ya gola le 20 to kutani na kati ya barbecue wana na point ya banali ya roza wana na ba masananga ya force du progrès le rola ba étage. Na principe mongo te na cordon na biso Régis Zeis mkomboso de la presse na pesi mbote na bana bandal bana matungi bana ya Kasavub na ndenge ya poto Gelor Bosunza na pesi mbote na Olive Ngimbi na pesi mbote na Blanchette Kiala ya na Tony Kiala na Richi Kiala na pesi mbote na les amoureux de Caire en Paris Emile Ondi Mafweni ndeko ya Maboza les Champigny Sancho Ondi na pesi mbote na Ana Ota depuis l'Argentine Philo Kigoma na Luanda Debra Abupia, mes condoléances, Brodike Panzu, il y a eu Pena Yangwana, na pesi mbote na ba maître na biso ya J7, donc la maître Jeep Bilanga Makofi, maître de KV, maître Nzube, ba maître tout Bulinga Nganga pe na Bulinga Rabino, maître États-Unis, Junior Mundabi, na pesi mbote na papa Hervé Ferrego la Mikolo nazomona na te papa pour Vivendi na Vivendi. Ata bazu ya robetaka Vivendi mais moi na yo zana ye mbote na trésor nyembo docteur Domatumu mbote na masananga chakuvuza libula mandefu depuis les États-Unis mbote na président Babé Bakajika na kati ya Paris mbote na de grâce Masamba ndeko ya Rodik Masamba Precis Masamba Shagi Mavoka Mystère Super Mec on est ensemble hein. Pas de souci. Vraiment, je suis là avec notre invité qui est très à l'aise. Parce que Congo Esengo, c'est d'abord Esengo et puis il y aura ses actes. Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne Congo Esengo télévision. Ne soyez pas déçus. Merci à toi, même au niveau de la caméra. Je vois Garni Bengame Tegame tout. Merci à mon général, mon manager, mon papa police, mon thème Mayama, mon Dolostipa. Merci à mon pasteur spirituel, là je vois Papa Richard Silabo,
et maman et la famille. Boko Bokelanga. Merci les Paula. Junior Malaïsa te. Junior Malaïsa bisomba somba. Yepena patron. Toujours. Parce que nous consommons francophonie, voilà. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne si ce n'est pas déçu. Merci à mon coordonnateur Anthony, c'est mon promotion de la presse. C'est mes avis. Check. On se retrouve plus tard. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divine, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa liminoté. A tchelibinope promotion. Congolais à Pamba. Maison divine. Balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas